Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de magazine Salsa Congo. Merci vous tous qui êtes branchés sur notre site internet et à travers les chaînes partenaires à partir de la République démocratique du Congo. Nous avons le réel plaisir et l'enthousiasme de nous retrouver ici dans ces somptueux cadres de l'hôtel Los Angeles Flat. Et nous allons faire une petite escale pour rencontrer le numéro 1 de cette grande institution. Nous allons lui faire parler et nous allons lui faire bouger aussi en parlant de choses peut-être que vous ne connaissez pas, des choses qui sont à l'abri des photos et des caméras. Il s'agit là de Dr Antoine Modia Oyandio qui est le responsable de tout ce que nous allons vous découvrir par après. Et nous allons aussi vous présenter dans la spécificité des couronnements de tous les succès de ce qu'il a fait en tant qu'ambassadeur humanitaire, ses activités liées à la lutte contre la non-violence. Bonsoir. Ambassadeur Antoine Modia, nalingi oyebisa biso o nyonso lobi na lopoto awa na lingala po balandi pe misusu bazali bayebi lopoto ndenge biso toyebi te. Baza na besoin pe bayeba yango na langue nationale. Merci mingi ndeko mwasi mpona motona mwayo na sepeli na kumeka na bokuse koyebisa yo koyebisa bandeko baza kolanda biso oyo nini na uti koloba na bolai na lokota ya français. Liboso ndeko atunaki ngai na miyebisa na bandeko so naza nani nayebisaki bango ke naza monganga ya basi, naza gynécologue, naza isaka basi, nazali na botsaka basi obstétricien pe nazali monganga spécialisé na makambo ya échographie parce que za technique ya siko toza kosala. Nayebisaki pe ke nazali molakisi na classe ya minene na université, naza professeur ya médecine, professeur agrégé na yebisaki yango. Mais ndeko atunaki ngai po na yebisa ye makambo mike naza kosala po na koki koloba makambo nga moko te, mais o bandeko baza komona mwa mikolo oyo bamoni ke nazosala makambo ndenge na ndenge. Nayebisi ye ke likambo ya liboso etindaki ngai po na sala maso naza kosala ezali komonaka naloba nini makambo oyo eza koleka na mboka na biso, pauvreté oyo ezali na mboka na biso poko so toza komona pona nini moko na biso akoki kopesa mwa o na ye makasi te o baka pierre à l'édifice commun po ke mboka yango pe ekende liboso. Yango wana tango nazaki na classe, tango nazaki koya ponga na tangi ma classe na ngai na Poto, na Liège, na Belgique, mais nazaki koya awa classe ya monganga, nazaki koya awa nazokota na hôpital ya biso ya munene ya hôpital général ya Kinshasa. Wana na monaki ke poko seza ndenge na ndenge bato bazaki kokufa pona makambo o ezangi tina tango mususu moni bazangi makila, bazangi mai et tout ça. Bongo tango nazaki moyekoli nazokenda na Poto na bandi komilengele pona kozonga na mboka na bandi kosanginisa mwa biloko oyo nazai kokuta kuna bandeko baza kobwaka na pe au mwa muke bapesaki ngai tango nazongi awa omboka na biso na kei na mboka moko ezali pembeni awa na pembeni ya aéroport ya Kinshasa babengaka ngo Mikonga. Bato mingi bayibi mboka wane komi liboso ezalaki Zambe ezalaki kaka mboka muke komi sika ville munene, mais tango na yaki wana nazongi awa na Madonante na kei kuna na kuti bandeko wana na lobby na salela bango mwa centre ya santé. Centre ya santé ya liboso na sala yango wana. Mais simana mikolo mbula mibale leki ya misato bandeko ba buki centre wana tango basali ba pillage na 93 ba buki centre mais na lembaki te na zongi kuna na yeko tonga mususu awa na Wileri pene hôpital. Yango wana yo yebi lelo ke na kati ya Kinshasa wa ba clinique mingi ba benga clinique des anges esa ba clinique otosali esali si bandeko mususu bazaki na musala te bakota na kati na mbula tokumi bale siko to soigner soko presque 1 million ya bandeko na biso na Congo. Clinique wana ezali clinique organisée ezape ko sali sabandeko baza na Poto baza bapaya. To sali mo structure moko babenga kango prise en charge médicale à distance. Soko za na Poto, soko ndeko azali malade awa na Congo, okoki ko benga biso toke ko tozwinda ndeko wana même soko na notindi mbongo te to sali si simanango otindi mbongo. Bandeko mingi bayebisa kinga bisali si bango parce que liboso soki batindi mbongo parce que bandeko na bango bayebisi bango ko baza malade, so batindi misolo oleki misolo wana baske na nango na hôpital ta mususu bandeko bazolia yango mais moye muto pe abika te. Depuis que to sali système wana eh bien bato bazotindra biso mbongo tozo salisa bandeko na bango lokola
tosali pe eloko wana o ezali kosalisa bato tosalisi makambo etali bamonganga etali bahôpital mais tosali pe makambo mosusu po Fondation des Anges eza na département mine département ya médical o eza osala makambo etali makambo ya bato kobikisa bato bokono ya bato ezali donc département o eza kogérer clinique des Anges tosali pe département mosusu babengi yango humanitaire département des affaires sociales et humanitaires yango nde ezopesa biso makoki lelo ya koloba makambo etali pe na mboka na biso esali ke lelo Fondation des Anges asali bahôtel a ya confort makasi mais na prix ya muke po bandeko nyonso bazala pe na possibilité ya kozala loger na ndenge ya malamu esali ke lelo toza na mwa structure moko ya muke bazobenga yango mwa société moko ya transport ya muke bazobenga yango Los Angeles City Trans wana nyonso ezali kaka po ke congolais oyo nyonso ezala niveau na ye social ezala likolo bi ezala na se azala na makoki ya kobénéficier pe na makambo bande mosusu baza kobénéficier na bamboka nyonso mais surtout département wana epesi biso bokasi ya kobunda po ke kimia ekota na mboka na biso pourquoi kimia po mboka na biso emoni pasi mingi yo botamaki na note ndeko mwasi mais tango eleki mbula mwa tukumi tano siko presque parce que na 64 nga nazalaki na 10 ans eh bien rébellion muleliste okakango na sango ekomaki engai ndeko wa bino lelo nakomi na mbulo nazanango kaka ponza mbe motalingi mbe nakufa kala tokotaki na bakotsa biso na makasi na rébellion wana tozaki bakadogo ya tango wana obino monaki yango na mikolo yutai koleka mais alors ngi koloba nini oyo tomonaki awa mikolo yo tango révolution ya papa musée yawa kokaki kolonga mate ko comparer yango te na oyo biso tomonaki tango tozaki banamike on ezalaki makasi mingi bato bazali kokufa bazoko boma ezali peut-être oyo eza koleka siko mikolo na est parce que tango papa musée aye awa donc na 97 ezalaki lokola oyo biso tomonaka te mais oyo ya mikolo oyo tango nazomona bilili eza koloba ekola oyo ya 64 bazoboma bato kopasola mabumu ya basi ya zemi kokunda bato vivant dans biso tomonaki tango ba élection elingi eleka awa na 2011 tango namoni yango namoni ke mwa nungu ebandi koya bandeko balingi baboma na lisusu yango na lobaki na kondima lisusu te namona makambo bana na ngai bamona makambo namonaki tango nazalaki mwana muke yango tobimaki na bandeko basusu na kati na balabala tobandi koganga po ke kimia ezonga na mboka pe yango tosalaki organisation na biso ya muke oyo tobengaki yango artisan de la non violence oyo ezalaki sikoyo. Alors na ebité soko mutuna mususu kozala pona makambo tali concertation na lobi biso tozali bato ya kimia bato ya paix concertation eza koluka kimia et bien biso toza ko encourager masolo wana ke bandeko baza kuna basala makasi umi na mikolo te pour que tobanga nini kubungisa mboka na biso bandeko na biso mususu bandeko balingaka biso mingi te et bien bapesi banguna possibilité soko to sali makasi te ya kokabola mboka na biso baboto la biso eteni ya mboka obi bapanza mboka na biso po mboka na biso yo moko yebi ezali na makoki ndenge na ndenge na kita ndenge na ndenge mais po ke esalema te biso nyonso ezala mwana ezala mwasi ezala tata foto ezala liboke moko pona koloba na bandeko makambo ndenge wana kosalema te mais po tolakisa yango ifoto tika koboma na biso fu biso nyonso tozonga esika moko pona kobatela ekolo na biso kobatela intégrité ya mboka na biso naza président makambo mingi pe ya ideba ingi koloba union pour le développement de basoko yango nde nini basoko eza mwa mboka moko eza na Congo na kati ya province orientale na district ya Chopo territoire na bango nde basoko na lobi ideba ezali union tosali po ke basoko d'abord bayebana parce que omoni tozali na Congo toza ebele toza parmi tambo baka minorité biso toza vraiment minorité munene bayebaka biso mingi te yango tosali association wana po d'abord ideba eyebana ya neni basoko eyebana ya mibale po ke tosalisa na biso bato bana basoko tozala lisanga moko eza kola Congo il faut tous asinga moko po to sala ke basoko ekenda liboso to développer basoko parce que balobi i débat ezingi koloba union pour le développement de basoko makanisi na biso zana na yango wana en résumé basoko eyebana na uti ko yebisa bino ke zali na kati ya province orientale na district ya Chopo et puis bato mingi ya basoko oyo bazali ana mukili mingi bayebi bango te lobi bayeba bango pe biso pe to contribuer na développement ya mboka na biso il faut tous la organiser le la structure nyonso ezali organiser voilà i débat yango
ngai Gilda Sukula nazosenga na ba Congolais nyonso partout dans le monde bazala o bazana Kinshasa bazala o bazana mboka bapaya balanda magazine Salisa Congo ekobanda kozala chaque jeudi na 23h pe rediffusion samedi na 15h bokoye bandenge nini tokoki ko Salisa Congo po mboka na biso ekende liboso. Tusaidie Congo sisi yote. Tosalisa Congo biso nyonso. Et dans notre beau pays Congo. Voilà, fidèles téléspectateurs, amis de l'émission magazine Vision Salisa Congo. Cet entretien avec Dr Antoine Mondia, ambassadeur humanitaire pour la paix et le développement durable, président de la représentation africaine de cette grande structure internationale, touche pratiquement à la fin. Même nous ne pouvons pas boucler cela sans toutefois remercier d'abord ce cadre somptueux de Los Angeles et Flat. En même temps, remercier aussi tous les responsables de la Fondation des Anges, remercier aussi tous les travailleurs qui sont derrière Dr Mondia, parce que c'est le chômage aussi que ces structures sont en train de chasser. Nous remercions particulièrement l'initiateur de ce projet, Maurice Moukoul, à partir de Norvège, et tous ceux qui pourront nous suivre à partir de demain sur Internet, pouvez seulement taper www.congoasika.net ou www.congoasika.com pour retrouver cette émission. Vous pouvez aussi suivre cette émission ici à Kinshasa, à partir de la République démocratique du Congo, sur des chaînes partenaires. Mais précisément, pour cette semaine, vous nous suivez sur Congo Web Télévision.